Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille Mbongo ndambu ndambu. Et ben besoin pour aller. Na lingi risqué. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Anozo koko ateka makala na ye. Atanda makala ne na opeso mbote na ye kuta koko ateka. Koko mbote. Mbote. Obenga mina kombo nini? Mama Ana. Mama Ana. Mama Ana na moni yo na kati lopangu. Na moni yo na kati lopangu me misale belé makala. Moko na totali mbisi ya mai kuna makayabo. Biloko ebele nyonso kaya yo moko yanga moko siko oteka yango okenda osomba ngo wapi po komati abwe nakeneke libongo okenda libongo do somba yango partir ya libongo oye na ngwa siko nesi boye na makala boye saki bo somba kombe na somi na 22 000 saki na 22 000 22 000 tango oteka bongo epeso ta 50 000 epeso bongo te ebe sanga bongo te muke kaka 5 000 3 000 et alors comment que ça on na saki na moko te kango zi 3 000 likolo na c'est vrai yes bongo boye bokanga boye na combien boye neti sachet boye ya talo boni 500 300 donc 500 na fokangisa no 22 000 après lexi likolo 22 000 oh là là mais ndé bozwa bongo so calculer ba mbongo tout otika na moi 3 000 ata 3 000 na zokaka mbongo kaka moza quand même makasi ya po mingi baza ba fainéante ba vandi eto bongo mbisi to moni aboy osomba ka côté na bino po to na kisenswa dotoba na libongo mbisi wana na soma na libongo
Nesi bosko to moni bote mopiko boye combien? Mopiko 2000. 500 1000 francs. Onde siko ozula ngo bénéfice belé hein. Wana likamote. Nzambe soki alina somi à 30 000. Elle mususu na kozwa 10 000. Nicolas 30 000 hein. Donc yango eza mo bénéfice par rapport ya makala. Makala pesa salité et un bénéfice moké. Mais so combinant ngo boende zo pesa mo belé. Oh là là. Sikoyo oyebi ke malade ezali yo ba benga coronavirus. Oyebi yango? Na yebi yango. Bongo osala nini pour se protéger na maladie wana parce que babi surtout ba mikolo ezo atteindre bango facilement par rapport à ba gène et tout. Na mela kamili. Miliki pona corona. Pona poussière ba makala. Mais na bi maladie ba benga corona babi photo tsa ba geste barrière to sala ngo o ba konza mboka ba loba cache ni na yo. Moi ko respecter mesures ya distanciation hein. Ça dit nde boza boena mama kuna to moni na. Mama mwana na o siko fo bokanga ma mingi te po maladi pe ko za bana e pa na o mais do yango wana atande ngo ke libongo kuna bo ozaka na cash ne na yo olata yango parce que malade ezali yana batu musu bazo ko s'en fouter na ngo ba lo bezate mais ezali faut ko mi batela po nzambe pa batela biso na sepeli makasolobi mama nani mama Ana do mo kinda libongo yo mo zongi siko saka ni na mbongo po miibi ba mingi na Kishasa tata nga moibi yo ibangai oh là là ozwanga wapi koko wana zo na koko makasi ko ibanga te yo za moibi za moibi na batela moi safra na ngai na koma na libongo na somelo ko na zonga c'est ça siko na makambo ya oba beso zoka makambo ba loba monsieur Vital Camera azui mbongo à l'état bakangi bien pek ndeni ko ozo tala yango totala yango tolanda pe mo politique mukie ata mukie te papa bon merci beaucoup maman na sepeli mingi nzamba pambola OK ouais maman botala agence oyo ekolongola Western Union na MoneyGram na terrain pona kotinda mbongo na prix ya muke tokende chez Monfa Manefo Africa SRL partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais peu importe le montant. Manefo Africa Monfa plus 32 23 15 45 24 chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa, et Sika na matonge ezalaka na mbutu butute, et Sika ba embrouillaka batote, yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Tala mboka nyonso ya Afrika, tinda misolo na yo. Peu importe le montant, kaka na 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en pagne, passez commande chez Fashion balls. Bombers. At Fashion balls. Bombers. At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57.
Fashion Balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. Spring.